awa pena toza na maison ya Badjo Muswahili, autrement dit Alberto Mpidi. Je me rappelle sur ba monter, il y a ba segunda mao. Nde bakangi ba vol, moi robima ko somba ba pesi libande zati. Ah pena lumière, ndeka ba bengi sous la lumière, ah pena lumière et pas moto na tembe. Oh loja ya Otopelen, il y a Platini le Kusangindo. Mon copain a ban je l'école, toi on a quatre entreprises, rose, toi département par département. Boulot tellement biso to ko ancien to lemba to tika bango ba kendel bosso. Original. Les original o to benga na ba kilia na biso. Ni loge za ka moko. O to ndima ka pe. Mingi to suma baka accidental. Mais tout ça va accident. C'est la bateau ba ya ka po suma biloko. Ne pas na biso organisation za malamu. Soko landi loko na biso wala ndo moni biso ngwashkore. Misoko yeno na ndenga lo yenge o mona biso ngwashkore te. Na wenze awa alifoka ko kondima foza ka bolende awa biloko ya falso ezali ya original pezali. Mabi pe na kata wenze oyo bimeko no ezalaka. Kitina masque. Kitina masque pour toi na quarantaine. Donc on ne sait jamais quoi. Akambunyo so ki pepele biso te ka occasion. Biso tsala ka kemi tuke tambola na Luanda. Bakotope ka mo boye soyé, ba utiliser moto mo boye, comprendre. Ah wa ndé za loka tozana munganga. Donc moteur yé na maladie na yé. Boss Platini bo rappelle ba retour un mot pote ke loko pe retour yé. Souka, to ben bolondo. Soki oye na maison Badjo, o Monique, o sombe loko. Et ça li retour, même 0 heure, même ça il y a combien de millions. Naora o bengi. Mutu to tambola. La marque nyonso américaine, japonaise, nous passons tout tambola. Ba bengana mutute, olege wo sala ba kuluna, ba nini. Yara na shkori oya osa bulo na yo ke shkori eza munene ke ba oya osoma ba bilo muso mbata fo boya na ba maison Alberto Pidi pirate tamé comme trop ba mo profiter ba souma la pièce d'occasion shkori on a shkori la maison mère comprendre shkori la maison mère puisque nous dans un niveau ya Angola mobimba Boss Platini bo rappelle ba retour un mot pote ke loko pe retour yé souka to ben bolondo so ya segunda mao et cause à la paix moi retour mais to e bandeni to changer là on n'a pas que solo monsieur regardez unique leader ya Shkore wawa leader Badjo Muswahili président de tous les présidents tellement confinement et senga makambo voyage ezate mais ba stock eza obiso totekaka mingi biso totekaka biloko eza original occasion d'Europe quand to somba mi tuka o accidental to jaka document fait ça là on prend comme prévient de faire ça là en tout cas totekaka marque nyonso. Muito obrigado. Angola última hora. Bravo Tidio. Bravo. Tidon bravo Cosmalto. Tozana yawa. Botardi to chorontonante, botardi balandino sur émission ya Angu Choucha Lumière d'Angola, émission conseillée 10 émission Vamchfala, émission Tolobera, au moni Choucha Lumière d'Angola na kati ya mabele ya Shkore awapena na ye penza na kati ya Shkore wapina vokumbi na wenze toye kotala ndenge ba boss na biso ba prete na biso ba ndeko na biso ndenge ba sala ka musana na bango awa na kati ya Shkore to kiti penza équipe ya Angola ultima ora mobimba toye awa tozana na maison ya boss na biso moko Boss Platini esika pi Boss Platini aluka rapé mbongo na ye e komanyo aliaka nyei oh Boss Platini boy to ko laksa bino ke awa penza aluka kana musala na ye oh ya ye ko dito ko linga to yeba na moment oh est-ce que Boss Platini pena musala oyo apona abeta ka bashine azwaka ngo wapi
to pe banani ba pesa e posa ya kosala musalo na ndenge ya Angola ultima ora toujours toza likolo number 1 babi bolanda landa biso merci à toi Bros Brother et pourquoi pas à Pablo Kin babi Pablo Kin akenda kenda azonga zonga yoana tozana basibiti mbambi na kati ya shkore to remeka un peu ko solola ngayo na pembeni lobi wana mono social lumière comme na samutu kakasko za pembeni na boss platini na kokoma pe na samutu kana royeba pe ba pièce ninyo na ko tana idèche pièce nini na ko tana ba jeep donc c'est ça on est là vraiment avec boss platini botardi boss nanga je chante makambo la lumière confinement zo bombe londi bate karaka londi et za no boga bozo mi bomba na oka pa pamba le confinement avec tout bomba bon mascara confinement bien ça va social media kiti penta poto solo lambuke par rapport à musala nayo par rapport à maison babi maison ezo beta na kati ya shikore koleka yo ezate babi oyo ayebi sko na kati awa tokoloba ba pièce de charge ba pièce à mituka parce que tu as dit que ma pièce sur monsieur utara musika mais oya bino bosala ndenge nini pona bozora ba pièce obimaka ou bien zalaka mutu moko ayeli ba petit na bino bayaka na bamituka mususu ezake bakataka batekela bino ndamu ndo tonne. Ah bon, premièrement loja ya Otopelen ya Platini Lukusangindo onga mo ngali mokambi na ngona directeur na ngo na mutu no tuni biso en tout cas source na biso bien revenir ba pièce oyo mingi to suma baka accidental mais tout ça ba accident to sombi yango to aproveitar ba pièce to mona zo semble biso bon to aproveitar na ngo to suma ba pièce ba monter ya ba segunda mão to m'appelle libanda ya mboka ndara libanda ya mboka luka yango ndara Chine Dubai et Congo on suma ba pièce. On a papier sango ils ont battu mingi balingaka ba segunda mão to bino boya pena ko sauver peuple pour muto mona ko consommer sikati tikana kenanga yango bino ba préférer mingi segunda mão. Bon ba pièce occasion na poto pièce occasion là OK na poto occasion ali bon ba pas préférer mingi pièce occasion pour occasion des alliés originales. OK et on est là moi je dirais par rapport à ba pièce ya Chicago Mario na trop pirate tamé comme trop bah moi profiter bah somme la bonne pièce d'occasion qui a somba ya sika bon biso awa to mélange là to mélange ya sika na ya kala ya. OK ba marque ni na mituka oyo ba pièce ba mituko bozara bon presque nous surtout hein donc mutu to tambula ba marque nyonso oyo américain japonais nous presque surtout tambula OK ya. OK ba difficulté ni nokutana nango parce que ko uzala aboze belé to bandi banana prince côté ya nini hôpital avoku bitu to kuta ba magasin na ba magasin au sala rendez pour gagner clientèle. Bon aux ashkore hein je connais vous amis bali donc le temps pour la banda ko eti point je mo na centre libende et vous amis bali bon et na kat na vous na biso bon tout ça ba oui parce que tu vas aller la société mo mba quoi. Ça va aller, il y a toujours des divergences, mais justement entre nous, tu vas surmonter en gros. Bon, on est les clientèles, il y a bien les clients. Bon, c'est belé. Imaginez-toi, vous êtes moteur et l'homme. Vous êtes moteur et l'homme. Donc, pour tes cadeaux, il faut pas au sol. Il y a au sol, pas au sol, on s'est raté. OK, merci beaucoup boss Platini ba internaute nyonso boyo kinenga bi babi marque nyonso ya mutuka oza nango posa awa penda pa boss Platini na shikoreyo awa penda ezali Otopele penda babi numéro de téléphone yango na penda soki ko bengo oza na mutuka nozo luka problème ndenge Pablo Kin mutuka na epe kala mingi te soki ba problème babi makam nyonso esa awa numéro de téléphone boss Platini. Bon, numéro de téléphone ezali 928 44 03 46. Voilà, on est tellement c'est allé 990 44 03 46. Merci beaucoup, très cher internaute. Est-ce que boss Platini vous rappelez ma retour un mot pour que l'eau peut retourner? Souka, tu es en Bolondo. On terme la vie. On terme la vie en Bolondo. Voilà maman. Toujours maman na baso. Maman na so, on retrouve quand Moyibi.
comprendre votre camp moyibi et baïté camp moyibi et benoté comprendre votre peka mo boye soyé ba utiliser moto mo boye comprendre o ba magi moto na kawa ba tikela moto ku faji d'autres on la so bien bolondo so bolondo c'est chaud je va vraiment la soyé bon il y a moni mingi quand on somba mituka aux accidentels jaka document on fait ça là on prend comprendre de faire ça là on prend bon et qui est bien donc sans yango mobulu sans yango mobulu donc to singa blanc tu fais ça là donc on te la mutu na yo faut ça légal faut dans terme de responsabilité aussi là ngai il faut na comprendre dans nango il faut tout ça prévenir ngana yo il faut on a livrette nango na titre propriétaire mutu wana comprendre c'est un mobulu. Ok, merci beaucoup. Boss Platini, loba penja na ba oyo ba acheteur ba zawana penja ba zoyo kayo penja pona ko ya somba ba marque ba mituka ivani na nanda rozo ba tena okende wa bibe e onyo soka ngo ba problème ya ba pirate ya ba pirate na ndenga ba Chine quoi. Originaux eza vraiment rare. Yo ko loba nini parce que yo lobi c'est l'original. L'originalité ba première qualité des alrade en akati ya maison na ko loba nini na ba internet nyo so ba o ba ozana la qualité ya ilo. Bon, je connais la maison mère. Comprendre? Je connais la maison mère. Puisque dans un niveau ya Angola Mobimba, il y a la Winzo était la pièce de rechange de Wash Corée. Exactement. Donc puisque to boti on zameke meki wana. Comprendre? Au la maison mère. Bon, on a italien au lobi na ngai solution ya Corée. Comprendre? Solution des abyssos. Puisque de ça là qui non toute sa solution na ba na couche ya moketi na couche ya likolo. Comprendre? Donc mutu a se retrouver autant mutu kana ya moyen ya se na mutu ka moyen likolo. O so pièce na pièce ya so na représentant. Bon mi ba ko asu représentant pour représentant on peut à la pièce en voting. O qui n'est pas na yé après si au fouti 50% il y a pièce au local après si au délai 15 jours. Au vendre 15 jours on peut personne comme appel gratuit. Parce que biso a na solution. A o ko ya na Caracas ya pamba o se no etambola. Comprendre? Awa ko ya ka maboko pamba, ya na pine na yo balukelo Caracas, ba latissé le moteur, ba tcheli au boîte, ba tchelo makolo obimi na car. A des solutions. C'est que so to bito la na bien a ça permis tout comme il devant d'accord. Mitu, mituka. Donc ya na Caracas na yo, o chango wana to bengi ba mécanicien ba bandi ko lamba yango awa obimi na yo tambola. Moyeko likola rebok. On prend le tambola. Donc a des solutions. Merci beaucoup, Balobi. Ah, on a des solutions. Boss Platini, Balobi. Ah, solution. Ce que tu as interview par rapport il y a bateau, ça la rappelle il y a Boss Platini, tu as vient à comment on a Axel Chilanda. Axel Chilanda, au fait, c'est moi masque pour moi par là, vraiment, il m'a bien. Axel Chilanda, Botardi. Il y a Botardi. Moi, les loba, on est sur Balinga parce que dans mon peut-être qu'on a Boss Platini à la maison. Oyo, Kolobani, Naba, Cheter, Nabino, Baya, Nakati à maison, Makamni, les a. Bon, là, awa, il faut qu'on dise, il faut que awa biloko, il y a false ezali, il y a original pezali. Mais biso a na kata maison Platini, to te biloko eza original. Eza original, to benga na ba client na biso, ni loge eza moko. Autant dit maka pe ba bolondo soko to benga ngo bolondo soko ye ba 800,000, ba 1 million, ba 2 millions soko yo to zong sa ba mbongo wana. Awa nde biso te biloko original, to te biloko false te original nde awa. Merci beaucoup, merci Tozana papa. Avec un peu Koloba Balobi, Makambo et Kendara Bongo. Botardi papa. Botardi. Et donc, 3 étoiles. Et donc, 3 étoiles. Oui. Namunyo awa na kati ya maison, il y a Platini, il y a Koloba, Moussala et Kendara Neni na kati ya maison. Donc, Moussala est bien organisé. Bana maibaya bakuta biso na musala to ya to format bango boulot petelema biso to ko ba ancien to lemba to tika bango ba kendel boso donc musala pendeza en forme okoya na linzanza pamba ojumutuka okenango to zala baba chapa to zala ba pintor to zala makamnyoso ba metu bazali kaka na kati ya maison Platini kaka na maison Platini organisation tout ezali o ye o multi cacha to rachpar to kati fumbwa ka to silisi pe aw
Merci beaucoup, merci. On est là avec Sibiti Mbambi Balobi, Omoni Boss Platini, Omoni Sibiti Mbambi qui est avec moi. Sibiti, on a dit qu'il t'a voté. On va gagner. Donc, tu as bien beau. Anti-corona, donc, au Kolobani, il y a un tournant qui est Bazolanda Biso parce que tu as maison Platini parce que toi tu travailles ici aux Alaka. En même temps, Boss Platini, Bamakambu, Etali Musala, Oyo, Eza Electro, au Kolobani. Et l'oga nous a l'oba pour la biso n'engé ba client au bayaka. Au ba mon la biso de ça ah donc Musala la biso eza serré bien. Et tambola malamu donc itala neti biso eza ba nyongo ya ba tumsive ba ya pe une semaine à kokita akimi pa teraka loko akimi nous senga na bato ba yaka pour osoma biloko neti pa na biso organisation eza malamu. Le quelque chose l'eau était comme à 200 000 à 300 000 tu es venu te recevoir l'année te ressala pour te zone sambon au beto ça pour te le l'eau musus o ya malamu ezaka ya mwana baya te bakota to ba loge musus pour monsieur eza OK kuna ba mak ba o ba sanga responsabilité baza o ga te que le logo le peut sign akimi na mikata loge na bino ba prix eza ngo bordable ba prix eza normal ba prix eza normal lui bika. Qui mais pourtant bozolo ba abakamo na kati ya na biso logique ezali ana loge na biso nyonso ezali tant muto l'organisation qui toko abi est-ce que place organisation ezali cher ezaka makasi te ba prix eza normal prix peneza bien baya ba osepela ba prix vraiment normal ba prix eza ngo bordable na mutu nyonso ezoza na Caracas on a mutu kaso yandeni nyonso eza na kaka ayaka ekobonga na sans problème botard papa botard comment nani papa Alex Papa Alex, namoni yo pembeni ya mokonzi Platini boss osoko makaka okolo banini po na maison na biso oyo na musala ezoke ndenge nini ya na lobi ete musala vraiment a ezoke malamu ndenge kaka bandeko bapeseli vraiment donc mutu nyonso oyo na mutuka ne a solution ezali na ba prix pe ya bien donc akomitungisa te donc awa wande ezali oka toza na mungango donc mutu ye na maladie na ye oyo eza na mutuka na ye awa quel que soit modèle ni ya mutuka za nango a solution ezali donc awa na kata maison Platini solution masolo eza na makamunyo so mituka. OK, merci beaucoup. Moi bambote na 2 ou 3 personnes parce que to le canabat mususu. To pesi vraiment mbote na bandeko nyonso ba client na biso. To bo c'était mais premier vraiment to pesi na maman Tanya mbote pe libota nyonso donc ba client na biso nyonso o ba yebi biso donc awa nde masolo ezali na kati ya Wenzashkore na maison ka rezaka moko ba maison ezami balete misato te na katika na maison Platini solution ezali masolo ezali mama. OK, merci beaucoup. Je dis encore merci à président Marius Balobi, président Marius Moutamaye les babi azota moi pembe na Chalimère d'Angola babi Marius c'est pourquoi pas je dis de merci à Kadikadi Mabokete Kadikadi Mabokete tozawana tokotambola lisusu po mona ndenge nini biso awa na shikoreyo ndenge kendara Chalimère akiti pena na mabela shikoreyo na vokumbi na kotala pena ndenge zalaka musale zoke toujours kitoko de ce qui est kara en baba réalité à boye na kati wenze donc ce qui est toujours kitoko merci. Tekande tolobaki Chalimère d'Angola akiti na mabele wapi ya shikore upoto mona ndenge nini musala esalamaka awa yango shusha akiti na kati ya shikore bomoni ndenge tozo sala toujours musala tozo laksa ndenge nini bandeko na biso batamangala bandeko na biso bangola bandeko na biso ndenge nini basala ka baluka mbongo na bango e ya misusu ye misusu babi mais Chalimère d'Angola na kati ya shikore ba misusu bateka ka bambata
bazobebisa bamituka bato bamisusu batindaka babandi kende luke loko boma po biso tozwa bapesa mutuka bamisusu balobi donc bamakambo yaki ebele na kati ya wenze ya shikoreyo yango toyaki mpo tolakisa ke différence ezali eza na bato basalaka yango na bato basalaka yango te eza na bato bakendaka badubai bachine koluka kosomba bokazo toujours mpona koya kotekela bino na kati ya angola mpona bamituka na bino balobi bamituka nyonso ezali bamoyen nyonso donc ozalaka moto ya mbongo ozala na mbongo te soki oye na kati ya shikoreyo na kati ya maison oyo okokuta basorte nyonso ya bapiesi ya mituka oyo oza nango posa yango toza na vie na biso pichu awa esika ye moko Badjo Moussoaili abengaki biso abishusha kita sur le terrain opesela merci à toi mon boss Badjo Moussoaili soki yo te nani mosusu po akomisa shusha na ba niveau ya koya awa na kati ya shikoreyo on est là vraiment avec vie na nga pichu ye pas boss penza pichu parce que so luka ba te benga ba boss te kaka o vandika na ndako te benga boss muto abimara azonga na pourquoi ye ne boss pas so luka donc c'est ça on est là avec vie pichu botard de vie pichu botard Boni. Pepele mana shusha. Pepele. Ok, merci beaucoup. Nanga kempeto solo là par rapport à Moussala Topé par rapport à vente et ce qui n'est pas confinement. Oui, merci pour la parole. Alors, toza awa vente penezo kende moi muke un peu moins normal pour toza la mode de confinement. Mais moi muke nzambazo sala grâce. Parce que ma pièce mususu bokena osomba libanda parce que na uti post president bokena osomba ba pièce mususu libanda siko awa eza ndenge nini mpo bavo ezo sala te siko bokosomba ba pièce na ndenge nini musala esala ndenge nini donc na ebité maison ezo kwela to maison ezo tomba te na temps au moment où toza nde bakangi ba vol ngwa ko bima ko somba ba pièce libanda ezate mais alors ba o ka toza nango ba lo ezali yango tozo te kaka donc balo monsieur eza nango ezali OK merci siko ba difficulté nini tant que tout monde maison eza munene ba loge eza pe belé shikoro ezali pendant nguba te eza maison eza wenze oyo angola eyebi ke plus etali technique plus etali makambo etali mabati ya ba mituka shikoro siko boze belé bosala vente na blondeni vente. Oui, merci pour la parole mana shusha. Alors, yango kana oyebisa bato ke shikoro eza munene ke ba oya osoma babilo muswa mbata fo boya na ba maison Alberto Pidi Badjo Moussoaili donc maison wana ndeza na masolo penza oyo mo pena original ezali donc biso doza awa tozo travailler malembe vous comprenez donc awa so tamboli shikoro eza mama na munene eza grande wenze doza wenza munene mais soko tamboli na ndenga désordre okutana loka bien te okutana loka bien te ba robeto bambata donc mutu nyonso nazo belela aya pena koto yo aya pena na maison Alberto Pidi amona babiloko ka occasion amona pe original kasi na maison ya Alberto Pidi ba retour pesonga. Oui, eza musala. Eza normal. Po biso teka biloko ya segunda mao. Moto teka ya sika, moto teka ya segunda mao. Soki ya segunda mao, ekoza la pe moi retour mais toye bandeni to changer. Si eza normal man. OK, numéro de téléphone soki bangi ba swabino ba kobenga bino na numéro. Ouais, numéro de téléphone eza 938 57 85 17. Wana nde peno zui maison. OK, merci beaucoup. On est là vraiment. Merci Vieux Poutou. Merci Namanassé Bokonga. Balobi Kati ya Wenda Shikoro. Eso kende kabwe babito so kende porte par porte. Ba maison na ba maison. Ça mutu mususu za la moitié moteur na yo oye ogangi na micro ngai te. Donc c'est ça babi du travail. On travaille ici chez nous, on travaille. On est là vraiment avec Badjo Moussoaili balobi l'homme en Versace. Le lac kende di shusha lumière ya Wenze le comme doye Wenzete a Isabelle Magamba Simba kota na samutu kame azala on a kata ba Versace. Donc avec Versace a rekota nekra na samutuka. OK, botard de boss Badjo Moussoaili. Botard de shusha lumière en tout cas premièrement à remercier pour arriver na yo. Ngo ko oui, pour rendre biso visite premièrement ngana respecter dans le confinement. C'est ça. On moni na kitina en masque. Kitina en masque pour toi na quarantaine. Donc on ne sait jamais quoi. Nous pe na ko zo yango pe na dai tout comme pe ko zo ngo dai. Alors nzambe kaka. C'est ça. To sepeli ngo yo rendre biso visite en tout cas na ba boulona biso nego to sala ka malgré tout confinement. Biso to sa pe na bana shikoreyo en tout cas to sa pe na plein. To se belé ça la boulot na biso na ndenge ya tindika chakal mais
naninga confinement et que nango kitoko. Et alors pena toza na maison ya Badjo Muswahili, autrement dit Alberto Mpidi. Mais mingi Badjo Muswahili moto na tembe. Ngai na travaillaka na zakana mikanda parce que na moibité na travaillaka na zana ba document. Na zana ba levara commercial, na ba certificat. Donc na travail musala na nga pena ndenge nzamba senga gina travailler yango. Avec logique, avec certitude. Avec logique, avec certitude. Donc ceux qui ont une maison Badjo au Monique au Sombeloko et ça les retour même 0 heure même ça il y a combien de millions naora au bengi en tout cas s'il s'agit de changer ou cette base selon bon non bazong selon bon nae parce que nous travaillons dans l'état premièrement tout d'abord pour tout travailler na ko banga nzambe ko banga na nzambe na premièrement après na bangi l'état yango mo na travailler na logique na mikanda nanga na travailler pe na l'état ensemble. Et ça te msorota mukande ça te boye simba benda non. Alors biso za to travailler to za na ba pichu to na pesi na Patrick baza awa to na pesi na ba Platini ba peti na parler ba peti na ba Clovis do ba peti na parler tant que leader na bango président na bango don yango na beta CT pour unique leader ya Shkore. Leader Badjo Muswahili, président de tous les présidents dans plafond. Mais quand on s'appelle Nini Naba Chetero, Bakolinga Koya, Somba Fema, pièce ya mituka awa, osala ba marque Nini Naba pièce, osala ba qualité Nini pe ba pièce. En tout cas, tote kaka marque nyonso. Hyundai, Toyota, donc pièce à marque tout tote kaka mais tellement confinement et c'est un voyage exact mais ba stock eza obiso tote kaka. Mingi biso tote kaka biloko eza original occasion d'Europe. Occasion d'Europe. Yango biso mingi nde tote kaka awa. Mais marque tout ya pièce. O Hyundai, Toyota, ou soit car ni nezanga combo. Soroye na Shkore awa en tout cas on s'est retrouvé car etamboli. Attends t'as une nzanzana. Yamuta koyeba po a eza solution makambutu. Po awa car soroye na kimbamba no bimisika. Mais ça pas Badjo Muswahili des solutions. Pena lumière. Ndeka ba bengi osusha lumière, pena lumière et pas moto na tembe. Muswahili. Merci beaucoup. On se penda appelle na ba oya yo no so balinga ka Badjo Muswahili ba o ba ya ka kosoma ba pesa ko confiance pour mes yeux qui de liboso. On la s'appelle. Mais appel on a qui ko lancer en tout cas nga nazana mot à dire tant que leader ya wenze mais nazana ba élément o ba ki ko lobela. Ba élément baza o ba ko lobana na petit nanga Batista. Tellement pe azane pe ndulemani mais na cadre ma solo ba der batumeno bazawana bate bele bazana ba ko lobela. Ngata ke leader na ko pronostiquer makambe belete bangonde ba lobela po ba comprendre jeune ngeza la koto. D'accord, on peut saluer son numéro de téléphone, bon, numéro de téléphone de ça en tout cas Isaka Moko 938 57 85 17. 938 57 85 17. D'accord, beaucoup. Badjo Muswahili, moi, Bambote, na deux personnes, en fait, en tout cas, na pesi moi, Bambote ebele, nazana batu baza, en tout cas, moi ebele, en tout cas, nako le bagno sauté, nako tangano sauté, mais nako préféré, natangata kombo ya 2 ou 3 personnes, et ko salangama bien. En tout cas, na pesi muninga nanga chuchu mwanza, Bambote ebele, dera ira ere, l'homme en diamant, muninga nanga bambongo ebele, asalaka ba diamant. En tout cas, bambongo ebele na pesi na petit nanga ya pale na zalaka nae Patricia Pamela wana ashungu mwana bamboka oyo bambote ebele ndenge zalaka kaka en tout cas po nanga
pour ne pas beaucoup commenter na Sukiwana. Merci beaucoup, Badjo Moussoaïli, Babi Mokondi na Bangoya, Lobi Mokondi, Yashkoreyo, Oya Yebi, patron Temalobi Mokondi, Yashkoreyo. Donc, c'est ça, on est là vraiment, on a ma petite naïpe, Alobi, il faut ma petite naïpe, Alobaka, Nengezalaka, Botardi. Botardi, maman. Kombona. Chouchanga, Kombona Baptiste, licencié de la terre, les 187. Yomola, moi, je carapo, comment nous pensons? Toi, on a confinement, toi, on a quarantaine. Ouais. Kombolanga Baptiste Fleury licencié du Chkoré. Licencié du Chkoré. Non, il y a besoin de licence na kata Chkoré. Na confinement la monde ya mabende yango ba pesa nga pété wana biso kopi na biso to lela ka yango yo. Ya. Bon, par la grâce de Dieu, Makambunyo ce qui est pépé, biso te ka occasion. Biso tsala ka kemi tuke tambola na Luanda. Dans le roi Moutougé tambola chaque jour, c'est que bébé appelle chaque jour. Tout est canabiso comme d'habitude, mais n'engagez pas que par la grâce de Dieu ça va. Ils ont très bien, n'engagez. Ok, merci beaucoup. On est là encore. On est là vraiment avec président Sabou Babi Azamo Kondi pena oume na kati ya shoro pena bi secret pe li boulou ya kati ya shoro botard du vieux Sabou. Botard. Bonne santé. Santé ça va bien qui te connaît lengi peta. Confinement so kenende ngeni. En tout cas, tout ça va très bien. Ma mieux se les bien na kata ma cherche Corée. Il y a malgré moi ma kakato mais ça va quand même. Bon, ils ont balanda le bon on a biso déjà tout ça va doyer awa autre ça déjà 20 ans la carte chkoré et to kotambu sala malamu musala malamu ya soko landi loko na biso wala ndo moni bisengo chkoré mais soko yeno na ndenga lo yenge o mona bisengo chkoré te alors ils ont ndengo la fola na loko na biso o mona bisengo chkoré ya biso wa totongi ba palais to somi bakar to sai ma bebele pona wenjika ya chkoré mais babi pe na kata wenje oyo bi ko no zalaka mutake penda vente mama ye patron nya ke pasimba babi un mot pe babi me ko no zalaka bon wana eloba mala oka ke talaka chkoré za grand bulu mutu mususu ala côté mususu aloba te chkoré wana boye mais biso to za to mona na biso mambango te ezaka ka kisina biso zalika ko yeba ne ya kosomba pièce na yo. Si on a la pièce, on va toujours au Técana. À tous, on a toujours au Técana. Au côté Kanoka, Kadoko Zaga, la pièce. Tant que mes yeux à retourner d'abouiller, le temps que l'eau que ça, Moutaoulikango, au Técana. Ok, merci beaucoup, Vieux Sabou. On est là. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre interview. Nous allons continuer. Nous allons habiter à Chéri. Pour Chéri, avec un peu c'est la carte awana maison ya Badjo Moussoaïli balbi maison quand moi peso pesa makamo na ndenge ya Angola awa Botard du Chéri. Botard c'est. Yoza moko ya na moko penda bana Chkoré ya lokolo école to na kati entreprise rosa to département par département mais so pièce ezo luka mana capable ya bango pe ba capable ya kokefuna j'ai à la bon okolo banini penda balandi o ba kolanda bino penda na kati ya émission bon premièrement na remercier na équipe na mobimba bon boumela na pesaka courage na ba jeune ba bomba na palais awa ba bengana mutute oleke o sala ba kuluna ba nini yaka na Chkoré oya o sa boulot na yo o sola na ba client j'ai normal oye ko la pièce ne biso tout ya o to ba pe lo côté mais to apprendre gara to boko ngo basi to futa ba ndaku et sala biso pe jar to sala pe ndenge senga ba garçon bala bakar ba massa baza ba pea bakar ba to digimonta on se les gars pépé vraiment. D'accord, merci beaucoup Thierry. Je dis encore merci à ma maman Francis Kabosana et pourquoi pas à mon oncle Balobi qui salume banda babi lukande poli ya mutaluka la motokine akolia toujours na motokine Thierry lobi boya. Ah bah yambara mutunyo so zalaka courageux so pedo za courageux retombola libendo reba libenda malamu ya mabe ba ko différencier pour musala toujours eux qui ne kitoko. Merci beaucoup tozongi susu na papa Alain mo bambote papa Pichu mo bambote mi balé na ba oyayo. Ouais, merci pour la parole maman Choucha. Alors na pesika bambote na grand prêtre mère maman ya bana Magui Umba
Mama Palin et puis la commission Sumbote na Masanga Baro London. Mingi toza toujours na Shkore. Maison Alberto Pidi Ndema Solo. Merci beaucoup na katia maison Alberto Pudi na pesi ba onyo so bayaka awa na katia ba maison na ba onyo so pe ba pesa toujours maison oyo Alberto Pudi confiance babi merci à toi Angola Ultima Hora avec ingénieur bravo babi caméraman intelligent et pourquoi pas mon réalisateur intelligent tangazo kuta na pe na ba journaliste Mayele boy et kendara bien et pourquoi pas je dis encore de gros bisous à toi Marius Nkosi babi garçon ya 1m80 bazalaka kaka misatu na minute Mike Johnson a koufi mokaza na malade na hôpital na kati ya pona corona atikali yemoko donc à toi Marius bambote belé et je dis encore bambote nangana papa mam si joulisme et kadi mabokete tozana jirbo muzombo veu nanga jirbo muzombo mona bazombo babi tozola taka kilelo Choucha Limer ye ya betine beka kilelo babi soro lingo mona teni o kenye ko luka jibem piana a repeso yango babi soro lingi pe lineto yaka pas Koffi Olomide on reçoit toujours car quoi d'accord on reçoit penza linette au Choucha Limer d'Angola babi toza toujours dans kilelo donc on est là merci naba onyo so balingara émission na bino qu'on se le dise merci naba o pesa biso toujours confiance on est là à la prochaine to kota micro na bino décortiquer na kota kara to ya baba wenze ndenge ni bande ko na biso basala musala oh yakuta kufa na déjà na Angola on comprend que ba misusu babimi déjà à kata Shkore azala kana pas te kana donc c'est ça merci beaucoup merci naba onyo so pena lobi bye